bana Kishasa, bana Fachi Béton, baïke nyonso mbote na bino. Ezande ko na bino maître David Enzo. Merci et belé na mokonza mboka Fachi Béton. Merci excellence Constant Moutamba, ministre de la Justice. Merci excellence Jacques Chabani, ministre intérieur. Kabila yo foyu o musendi bololé. Yo kanisaki oko sambu sabiso ko na koma. Monsieur, notez. Ministre de la Justice a signé document PC injonction l'auditeur général va réquisitionner bien nyonso à Kabila et toute affaire cessante pour lukaye sika nyonso alito kangaye. Naza ko benga na ba congolais nyonso bozala ko telema PPRD ba suspendre ngo ba botola agrément ngo ezali sous parti té. Ezali considéré comme un groupe de rebelles. Mutu nyonso komona lobeli kombo Kabila na Kinshasa na Congo kangaye na nzoto. Bakonzi bapesi déjà mis ordre et aussi le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. Mutu nyonso okoyo kabengi kombo Kabila kangaye même dans la police. Ali considéré comme Rwandais rebelle. Monguna mboka. Yo Rwandais musendi moko minu jaune. Oya na mboka salité solo. Oya lelo impossible biso intimidé biso. Mais c'est aussi là na yo. To aussi là na yo Kabila. Bande boso vidéo bo penser yango. Yango wana awa. Bana Belgique. Il y a Luxembourg, il y a Allemagne. Tu continues maintenant dans dimension corps à corps. Voilà. Il y a un maître David Enzo. Vous avez vu penser. Kabila. Bana Kishasa, bana Fachi Béton, baïke nyonso mbote na bino. Ezande ko na bino maître David Enzo. Merci et belé na mokonza mboka Fachi Béton. Merci excellence Constant Moutamba, ministre de la Justice. Merci excellence Jacques Chabani, ministre intérieur. Kabila yo foyu o musendi bololé. Yo kanisaki oko sambu sabiso ko na koma. Monsieur, notez. Ministre de la Justice a signé document PC injonction l'auditeur général va réquisitionner bien nyonso à Kabila et toute affaire cessante pour lukaye sika nyonso alito kangaye. Naza ko benga na ba congolais nyonso bozala ko telema PPRD va suspendre ngo. Ba botola agrément ngo ezali sous parti té. Ezali considéré comme un groupe de rebelles. Mutu nyonso komona lobeli kombo Kabila na Kinshasa na Congo kangaye na nzoto. Bakonzi bapesi déjà mis ordre et aussi le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. Mutu nyonso okoyo kabengi kombo Kabila kangaye même dans la police. Ali considéré comme Rwandais rebelle. Monguna mboka. Yo Rwandais musendi moko minu jaune. Oya na mboka salité solo. Oya lelo impossible biso intimidé biso. Mais c'est aussi là na yo. To aussi là na yo Kabila. Bande boso vidéo bo penser yango. Yango wana awa. Bana Belgique. Il y a Luxembourg, il y a Allemagne. Tu continues maintenant dans dimension corps à corps. Voilà. Il y a un maître David Enzo. Vous avez vu penser. Kabila. Bana Kishasa, bana Fachi Béton, baïke nyonso mbote na bino. Ezande ko na bino maître David Enzo. Merci et belé na mokonza mboka Fachi Béton. Merci excellence Constant Moutamba, ministre de la Justice. Merci excellence Jacques Chabani, ministre intérieur. Kabila yo foyu o musendi bololé. Yo kanisaki oko sambu sabiso ko na koma. Monsieur, notez. Ministre de la Justice a signé document PC injonction l'auditeur général va réquisitionner bien nyonso à Kabila et toute affaire cessante pour lukaye sika nyonso alito kangaye. Naza ko benga na ba congolais nyonso bozala ko telema PPRD va suspendre ngo. Ba botola agrément ngo ezali sous parti té. Ezali considéré comme un groupe de rebelles. Mutu nyonso komona lobeli kombo Kabila na Kinshasa na Congo kangaye na nzoto. Bakonzi bapesi déjà mis ordre et aussi le ministre de la Justice et le ministre de l'Intérieur. Mutu nyonso okoyo kabengi kombo Kabila kangaye même dans la police. Ali considéré comme Rwandais rebelle. Monguna mboka. Yo Rwandais musendi moko minu jaune. Oya na mboka salité solo. Oya lelo impossible biso intimidé biso. Mais c'est aussi là na yo. To aussi là na yo Kabila. Bande boso vidéo bo penser yango. Yango wana awa. Bana Belgique. Il y a Luxembourg, il y a Allemagne. Tu continues maintenant dans dimension corps à corps. Voilà. Il y a un maître David Enzo. Vous avez vu penser. Kabila.